toye na mesa ya maman na biso Wivine. Bonjour maman Wivine. Vous allez bien? Maman Wivine, tout le monde ozote ka mabumu mipanzi. Ya vivre frais. Toli toye ba kilo mabumu eza combien maman? Kilo mabumu eza 7000 francs. 7000 francs. Kilo mabumu et pas maman Wivine eza 7000 francs. Kilo mipanzi eza combien? Mipanzi au kilo 6000, mipanzi au kilo 7000. Mipanzi eza deux sortes. Ya misuni na ya mikua. Ya mikua kilo 6000, ya misuni kilo 7000. Maman Wivine okoki ko expliquer bandeko na yo ba ebalandaka Noela TV. Bazana besoin koyeba ndenge nini balambaka mipanzi. Pour la mipanzi dans l'hôpital pas cité. So mipanzi na yo comme nanda ko sokola on bien, on raison on a maya gito wa msusu basukala on be mama ya moto. Kuna ko longa formol. Ko sopela mama ya moto. Wa ki mai wana aussi ko mipanzi tena mtu. Ko te des pistes nyoto te litungulu, céleri, ndembi, ai, muscade tena moto. So be tomate mbuma otie. Tiki on suke toki. Ta ko toka mai wana nyos o yo sokola bi ko le kauki. Mo le mona ke mai de njuga ba no le la tsona se. Ndo ko to mama futa huile ke otie baniko balola. Baloli sima otie sauce pour. Isabelle makasi. Wana mama na biso Wivine a expliqué biso comment balambaka mipanzi ya bouillon non? Ya bouillon na tomate ya mbuma. Et bongo mama Wivine okoki ko lakisa biso lisusu ndenge balambaka mabumu. Mabumu ndezana ezala mabele fo sokola ngo bien. Ta 3 fois. Zonika leo approche na ngo ko zonika ko eza mabele te. Ko sokola ngo bien te ba ko dia ngote. So tata ko mabele. Ko sokola mal bo so sopia mbalo sopia misa. Aussi ndana sa mo moni ki eza na mabele te. Lolongo le ngo ko tina moto. Otie terinde mbisungulu tika ngona ne toki. Ko be pisa na kota na mungwa. Toki mai na ngonyo te kauki obakisi mai po mabufe lemba. So mai na nyoso pe moni ke libumelembi mai obakisa ki wana stili o mekili libumelembi ndoko ya okalinga bamso akalinga sauce azi tomate malali zanza atuti ti moi wina moto okalingi sauce wana ozima bungotie tie soba ya kulandela pona kolia soupe. Merci maman Wivine. Mena yoka ba maman musu balamba mabumu batie légumes na kati. Est-ce que yoko yebi ke balamba mabumu batie pe ndunda na kati? Siko soro lingo tia légumes otia ndunda na place nini? Pona ngachi na la malola ma epina. Epina oui. Tana sogo mabuna na tia na moto na tia epina mbala mo po epina ezana mo solo. So mai na wala ekaugite ebisa so batolia ngo bien te. Pona tele na tia mabumu na tia epina kati epina ni ken na tia na kati. Tanga ezotoka epina ebisa mai mabumu ebisa mai. Ta mai na onyo so na ekauki ali na kitisi. Tama na moni ke mabumu lembi. Ndina ukiti na zuti go sauce na ande na baike na zuri tungulu na kati na sani na tout na tena ndembi na tomate na malani za pembeni na zuri huile na tie soki huile zuma na zuri na tena kati bala na sona yuki soki tomate beli ndeno so na kati nzungu ona na te maite no so na nzungu ona taki ona na lampe na totake pinar na mabumu na baloli siko sona mungu soupe sangande na otia kopo moka mai pona soupe batalia. Bolandi bosabone na Noela TV ba mama. Boya okutana na mama Wivine. Mama Wivine. Mama Wivine a expliqué biso très bien de balambara mabumu. Mabumu na ezara salité faut sukola ngo bien. Alobi faut ko nika mabumu ata 3 fois au verfier na se ya bassin soki mabele eza. Soki mabumu ezate mabele ezate par là au tiebe épice na yo lambi mabumu no toki sindenge mama expliqué. Légumes ba yaka kotia tango mabumu elembi bolandi mama Wivine alobi épinard ezalaka moi solo oui épinard ezala solo soko tiki mai na kati épinard tango ya mélanger na viande na yo ekozala goût kitoko te solo kitoko te bo s'abonner na Noela TV boyeba ndenge kolamba po ngana musala na ngana bando kutana ba mama boye koya kondukela bino boyeba koma mwasi alambaka boza de cité libale kobonga cuisine ebongisaka ebongisa makamso yaka na sima. Merci beaucoup maman Wivine. Zamba pambola yo akokuza. Bonjour
maman. Maman ngai kombo na nga mwana na Lydie bino kombo nani? Yo lisi. Lydie. Lydie na Mama Tumba. Mama Tumba a chanté maman. Namoni ya Mama Tumba oteka soso wilki, namoni mipanzi, namoni viande ngombe, namoni biloko akati ya ngombe. Namoni mabumu et puis makoso. Na lingi na tu na Mama Tumba kilo nanu ya viande combien? Kilo viande 14 000. 14 000. Oyo viande fraîche 10 000. Te ga carton. Ya carton kapa. Ki mama ebongo kilo ya biloko akati ya nini? Ya carton. Au kilo 5 000, au kilo 6 000, au 6 000. 6 000. Wilki, point 11, combien maman? 7 000 francs pour Emati. Tu vas noter à 6 000. Mais Emati. Il y a un peu de tomate ici. Maman Tumba wetu. Est-ce que vous pouvez expliquer ndenge nini balamba soso à Wilki? Soso à Wilki? Bon, elle a mbeleli et que c'est une montagne ndenge. Mais tu me souviens lamba kati soso. Achena nzungu. Achebe épices pourtant on est toqué bimisa sur la bière. Achebe épices nyons. Après ache maïté. So ika maï kauki. On a battu sa deuxième maï. A kitisi a sali sauce. L'épice est quand on a sauce ebele. Matungu ebele, muscade, ndembi, kip. La bio on a besoin naturel. Ton alambe la naturel, ton alambe la ba biloko artificiel te ozo ya poto. Et même attention. Et même sucre. On l'a malade biloko naturel, poivron, oche moi poivron na yo. Mwandembi, kip, céleri, muscade, tomate ambouma. Bon, on place la moi tomate linzanzoko, chamo ndambu na sauce. Sauce na yo. Wana tango zo kalinga sauce. On so kalinga déjà sauce chapa. Après on sali sauce. Tango sali sauce, on zuna sauce au kalingi, au sangisi. O chemo mai bolani. On so bolia sauce wa pamba. Mais so bolia na légumes pembe. O épicé sauce no bien, o chebe épice nyonso. O chemo huile na yo et toki et ou met la moto au senti pe l'ennemi. O kalingi, bolia on a légumes. Merci Maman Tumba, maman expliqué biso ndenge nini balambaka soso a Wilki. Maman expliqué biso bien ndenge nini balambaka soso a Wilki. Na lingi na tuna Maman Tumba. Maman na soso ya Wilki okoki ko tia lumba. Ça dépend. Lumba, ils ont dépendre na bekolo abatu. Na tuni po na yoki Maman Tumba. Na comprendre que Maman Tumba za mwa netu, mwa kabanga. Yango na tuni mama a meka ko expliquer ngai. On va tirer lumba. On pose un peu muluba. Mobile muluba te. Alinga lumba to chande. O chate. Le baga pour Eve. Il faut soit bien. Adam a faible, ko tia so que so travail moral na. Mais so aboye o chate. Si on lumba ba cha n'importe ba tinyo sauter. Matumul to lamba biso nyonso. Le lumba te. Lumba na chate. Bolandi Maman Tumba expliquer biso bien. Na soso a Wilki kozala la pocha lumba te o lumba bachaka na soso te na soso. Bachaka na bango. Bachaka na soso kotambola na bikolo mususu. Merci Maman Tumba. Merci papa ya ko expliquer biso. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Comment Makanzu? Papa Makanzu. Et tous les solos là nkindinga. Ngata lingala to so lingala. Kongo te. Ah tozana papa Makanzu. Papa Makanzu alobi a expliquer biso ndeni balambaka soso ya Wilki. Papa Makanzu alobi ye aza mutabandunda zo expliquer biso ndenge nini balambaka soso a Wilki. Bonjour papa. Bonjour. Okoko expliquer biso ndeni balambaka soso a Wilki. Ndeni mama expliquer ya wone balambaka soso. Mais sikoyo luma olobi wana ezala bekolo. Bekolo mususu bataka luma bajemi soso batie luma. Lokola biso bataba ndundo chaka mazulu na soso. Yango wana ndenge expliquer. Wana mazulu botiaka na soso na batabandu. Na biso batabandu. Wana il faut soso ngo ezala ya olamba ya tomate, ya olamba ya ndenge nini ya mosaka ya ndenge nini. Batie bakalingi soto batokisi, bakalingi batie sauce. Tu as pas mazulu batie.
yango tout wana tolia bien so ba tolia ka bongo apa ba luba ne ba tuachaka luma. Merci papa. Merci. Papa expliquer biso ndenge na bataba ndundu balambaka soso. Merci beaucoup papa. Nzamba pambola bino mama. Maman nga komona nga Lydie. Maman Marie-Jeanne, ma maman. Maman Marie-Jeanne, boza bien. Amen, maman. Na moni maman bozo teka ngombe. Ngombe à fraîche. Kilo combien maman na koyeba? Ngombe à fraîche to teka kilo 17 000. Maman naza bezo. O biloko nango akati. Naza bezo yebisanga maman ndenge nini mwasa ko lamba ngombe à fraîche. So bokoko zo micro. Na ningi na loba pona ko lamba ngombe à fraîche. Ngombe à fraîche oyo ya abattoir comme ça oteka des Jivel. Eza ngombe kitoko première qualité ko lia pona ko protéger nzoto na po la santé malamu. Ko lia biloko a congeler eza maladi ndenge na ndenge kati na nzoto. Ngombe à fraîche to lamba kayango na sukoli yango na mai très bien. Na tia na nzungu na tuti ndembi na na tuti céleri na tuti ail na tuti moscade. Zui na tia na nzungu na kati matungulu na tia. Lena ko tia biloko na tia mungu na tia pilipili. Na ko tia na mai te. Na tika ngo toka nano na mai na ngo onga na sukoli na. Tango ko toka bimisi mai kauki na baloli biloko na jusqu'au mai na tia na jus tomate ya mbuma na tia. Na ko tia ngo huile te po ya za na huile na yene ki ngomba Jivel qualité première qualité ya ngomba. Na ko tia huile te. Na lambi ya ngomba c'est moi fait une grande casse et puis na tiki on a monté tout tiki na moto soki venditi ndenga na lambaka on sala taba 30 minutes na ko fuwa na ko na kanya masoke beli na nzoto na ye a changer couleur a sa couleur moya ya chocolat moya kitoko boye ngombe e beli na yidi kenya malanga beli na ko tala na meki ça va na kitisi c'est moi na ngala moto na lambi servi papa na salle aller na ndenge moko ya kimia wala tout peso pese makasi na tiko pe makasi. Merci maman Marie-Jeanne. Tozana mesa maman Marie-Jeanne a expliqué biso comment balambaka ngombe ya fraîche ya Jivel. Bino moko bolanda ndenge maman Marie-Jeanne a expliqué ngombe batiaka na moto kotia mai te yango moko ekobota Jivel kutezana mafuta nango tango ebimisi mafuta okitisi bouillon na servir papa bien. Est-ce que maman na mona okoti na likambo ko servir okolancele ba maman mukie au conseil ba maman surtout les mamans comment ba ko servir papa na mesa. On conseille ba maman mususu pona ko servir papa na mesa papa soko tilie biloko na sani o sani ya propre o ya lela ozui sana mbele okitisi le liboso ya mesa na ye ozui lutu osu fushi okitisi le liboso ya mesa ozui kopa mai otilie na mesa soki mai rosé na carafe otie mai na carafe déposer likola mesa na kopone ya pamba oyo eza na mwa lifinuku mpo mwa nzinti mwa aleki eza te donc papa koya ozwi serviette soki aza te ofiniki biloko wana soki papa ye servi ye na mesa olongo lifinuku ya na serviette likolo ya basali papa biloko yango otolia ye mpo vani mwa pembeni ozosolola mwa papa azolia mwa peti wana mwa masolo kitoko soki mpo amelaka mwa biere mwa koyi moko eza mwa pembeni papa azomela soki mpo amelaka sike to amelaka mai oservi ye moloko wana eza pembeni opesa malamu. Merci maman Nzambe apambola bino apambola mpe toza na marché ya liberté marché kitoko tovandi malamu malili kitoko makasi tozosenga ke bato basoutenir kofuta bien mpo bakilia bakota basombaka biloko mbongo eza te yango bakilia moyeba ye eza te tozobundelaka maleme. Merci maman Marie-Jeanne totiki maman Marie-Jeanne a expliqué biso comment kolamba a flasher pe ba maman comment ko servir na mesa. Merci maman. Comment nani maman mami toza la mesa maman mami toujours na marché à liberté maman mami azoteka bepis sa bepiso biloko nyonso to mone olamba makitoko te maman mami namoni tomate namoni ba matungulu tout consort mikolo problème à tomate ezandeni bon mikolo tomate za mata makasi tomate mati penza donc to somba te donc oteka ngo te mati mbongo ate na maboka bato
bongo eza te na maboka bato tomate naomona oyo koto ya 300 francs kuna namoni 400 francs namoni mpe na baépice mosusu sikoyo apart tomate eza komata oui toza mpe na période ya mbula bon towana elangami makambo échange makambo échange bon nayebi te nzambe moko atambwisa mokili na ndenge nango nakoki koyeba difficulté nini bozwaka mpona batomate so bosombi tomate bon so osomi tomate eza nango ya bien oteka nango mais soki eza olemba oboma mbongo fosomaka bilo ya bien po oteka mpe bien merci beaucoup nzambe apambola yo merci beaucoup